Coucou, hello, bonjour, 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 bonjour. Mbote mingi na bino nyusi tu ba ebulinga maman ili anitu. Na pesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi, muko wazima. Est-ce que vous allez bien? Boni bilo ba ndeko nanga. Est-ce que boza malamu? Boni ba santé na bino. Kimi ezali? Wa bino mami Eliane, tout ça va, tout va bien par la grâce de Dieu. Nzambe ya mawazo batela kimi ezali. Bino pe na kote na bino kuna. Ndenge nini. Bon week-end pour tous déjà vendredi. Faites-moi savoir si vous allez bien, ma famille du cœur. Na benga kabino ma deuxième famille parce que boza famille du cœur nanga. Merci beaucoup à vous tous qui disposez de votre temps pour regarder les émissions de Maman Eliane tout. Merci pour les partages. Merci pour les appels. Merci pour les conseils. Ça me va droit au cœur parce que non, vous me témoignez vraiment de votre amour. Merci beaucoup, bande konangai. Pour ça, la 4e émission d'Abino, et après, préparons-nous pour le mariage avec Maman Eliane tout. Votre deuxième maman, la reine mère, autrement dit, Kimia Kiankaka. Na 4e Eliane tout TV, tout sur la ramakambo ebele de tout et de rien. Tous en a concept, surtout sur le mariage. Vraiment, tous en a baptême ebele. Il y a une émission d'Abino. Quand nous parlons du mariage, nous parlons aussi de la famille, tout sur la makambo oyo. Et tali mabota makambo oyo. Et tali ba famille. On dit tout sur la ranakati Eliane tout TV. Ndeko so zambali boso kute na kosenga na yo o s'abonner. Après avoir s'abonner, activer cloche de notification pour que vous soyez notifié à chaque fois que émission sika et kokota na kati ya chaîne na biso. Merci mingi na bandeko balananga attentivement o penza ba yo kaka ceux qui na sele émission ba vandi pe ba analyser ba supi ba conclusion mona ba bengi. Na lobaka toujours que émission moko e bota rappel émission mususu potango bota la kabino kande bozongela kabiso to bozongela kanga mama Eliane tout tala boy. Na ute kosela émission moko awa pona makambo oyo etali basemeki oyo bazakana pona ko condamner basi ya bandeko na bango basemeki oyo bazaki bazana ba parents awo mona ezana mabota musu babengisa ba mama babengisa ba papa bazana kati ya mboka ya poto bavakana bango moko mona pona bandeko basi bazwa basoin ya ba parents na bango soki bana bandeko na bango mibali eke bandeko na bango mibali baza ba marié bango basaka ndenge nini akokamata mama na bango bazui charge ya mama baki kotike pa ya mwasi ya ndeko nde abanda ko s'occuper na mama okomona pe mwasi ya ndeko so aza ko s'occuper na mama kaka bango wana babando salela mwasi pe ya ndeko na bango makita wakaka lambela ki mama boyete mama linga kena alia na eli tuma ya pesi mama kwanga pona nini or ke bango moko baboya ka ba charge wana na banda kuna bango po babatela mabala na bango baboya ka ba charge wana ba préférer ka bazo ba parents oya bango ba sacrifier batinda bango epai ya basi ya bandeko na bango. Tango na sele émission wana mama moko ayoka ki émission landinga abi mwana nanga na landa ko penza mama na biso nanda tomboli téléphone abengi nga abi émission na yezaka trop riche mama Eliane tout. Osaka be émission mo ki toko émission na yeza vraiment riche. Alobi mama na landio na bokebi nyonso. Makambo zolo ba pona ba semeki mama basi ya bana na biso ta musuto inaka bango. Mama na biso oyo alobi basi ya bana na biso ta musuto inaka bango kaka a partir ya bana na biso ya basi. Mama bokilo alobi okomona oyina mwasi ya mwana na yo pona mwana no mwasi mutapesa ba rapport lobaka mabe pona semeki na ye. Le choix est clair. Entre une belle fille et une fille biologique, le choix est clair. Okokote la kaka mwana no mwasi bangonde ba chaka mingi ba parents na ba erreur po ba yinaka basi ya bana na bango. Alobi oyo ezali kana ye. Mama oyo alobi oyo aza kolobeza kana ye abi. Mama Eliane tout. Bana nanga babengisanga na poto. Bana nanga mibale basangisa mbongo babengisinga na poto bana basi. Babengisinga na poto na ye poto. Entre temps, bazana ndeko na bango mobali oyo kuto aza yaya te maza leki na bango. Bola nanga malamu. Oyo aza leki na bango. Bana nanga mibale ya basi ya mikolo babengisinga basangisi mbongo basali ba démarche babengisinga na poto. Na ye poto. Bazana leki na bango ya mobali. Donc nazana bana ana poto bana misato. Basi mibale mobali moko. Leki na bango pe aza mobali ya libala bala pa aza na mwasi na ye. Kaka nengo lobi mama tangu na ye na vande pa ya moko 4 mois ya mwasi. Wana tangu na komisika tangu ba ya minga na vande pa ya moko 4 mois. Na kie na vande pa ya musu 3 mois. Na kie na vande pa oya mobali 8 mois. Olani mama Eliane. Ngabi mama na olanda na bokebi nyonso. Sikoyo kaka nengo lobi epai na vanda ki epai ya mwana nanga ya mobali
bana na basi bando benga mama boni olie nini est-ce que olie bien azo kipe yo bien nzoka ba planifier ki déjà ki non ndenge mama azo ya boye akovanda na banda kuna biso ta kovanda pa ya mwana ne ya mobali et pourtant bana na ngani surtout abasi mibale baza basi ya mabala te na kuti bango na bavi na bino poto ndenge bozala ka bibota bota mama biso ba mama na bino atango akala tozala ka bibota bota te wana mama ya biso na mutalobi ba papa na bino nde bazala ka bibota bota na maintenant no mai pardon kitsa motema mama alobi biso ba mama ya bino akala tozalaka na biso bibota bota te ba mama na bino tozalaka ba mama moko ya respect ba papa na bino nde babanda kokende kobota de gauche à droite bana bazokoma ebele mpona nini parce que mobali azokende kobota bota nde bana bakoma ebele. Aujourd'hui c'est tout le contraire makambo nga na kuti na poto bana basi ya poto nde baza kobota na bana tata okukuta mwana mwasi moko kaka nde yo moko olobaka ndako moko bana 6 ba papa 6 ndako moko bana 4 ba papa misato ndako moko nde makambo renyaka na mboka na bino na poto biso ba mama na bino tango tokolaka ezalaka boyete ba papa na bino nde bazaka bibota bota bakobota bota de gauche à droite tozo sangisa bana mais awa na poto ezande basi nde bazwa monopole ya kobota bota mama ni tubana na ngana mibale ya basi baza basi ya mabala te me boti na mibali ka ndenge ezalaka ndenge bovivaka vi na bino ya poto bazwanga bakende kotika ngai epai ya mwana mobali nazo vanda na ye na mwasi na ye mwana wa mwasi akendaka pe musala mobali akendaka musala mwana ya bato azalaka soko azobima na tongo azalaki po ekomi passé soko azobima na tongo akolambela nga déjà biloko alambi atie wana mais quand même petit déjeuner akoyebi soki mama petit déjeuner basalaka boye déjeuner na sina nayebaki ba micro-ondes nayebaki ba réchaud makambo nyonso mpo lokola navandaka liboso epa bana basi mais bana na nga wana ya basi bango ka nde bakobanda kobenga mama boni kuna donc babanda kopose nga baquestion nga napesaka bango baréponse par rapport ya couple ya ndeko na bango napesa baréponse par rapport ya couple ya ndeko na bango mama na vande pa mwana na ngana mobali panda wi mwa mengai pe naza mwasi na mwana kipeke mwana wa mwasi pe alembi ozo sentir que mwana wa mwasi alembi na couple na ndenge bazana mobali na ye ozo mona ki lelo imera malamu lobi imera mabe lelo imera malamu lobi imera mabe naza moto nazo comprendre mais bana nanga oya basi tango na komi pe na ba connaissance na batu musu pe ko solola ba ebisinga ba bite mama mwana ngozo vanda pa mwana mobali boye lobi mwana wa mwasi pe akolemba eza kitoko te eloko bakoki kosala bakende kotika yo na foyer soki bakozwa na banda kuna bango te nga nalobi pona nini nakende na ba foyer wana na sina yoki pe ba mama musu bazoloba ke ba foyer wana ezaka ba place malamu mingi te malamu kovana na ndako bano ya ngai moko mama ele ya nitu ya basi nakobenga Clémentine ya kozwa ngai Clémentine soko ya zwinga tovandi mama nakende ozungisa Clémentine kende ozungisa nga na lala te mama kolala watenga naza na makambo nanga ifunga nakende kozungisa yo likambo te kende otika nga ta pa ani tango koma pa ani yo na mama ROA pona nini ani nakokola te mama kolala watenga naza na makambo nanga mama kokolela awa te nga naza na makambo nanga mama Eliane tanke mokolo na moni ke bano ya ngai ba rejeter ngai bano yanga basundoli nga babengisaki nga na poto wi ya solo me baki kotika ngai epai ya leki na bango mwana na ngai ya mobali nakende kovanda na bokilo me bango baza na mabala te baza na mibali te baza kaka na bana soki kaza na posa mkono telele bana akokende muziki akoya kozwa mama yaka nano wana komona ovandi wana vendredi ovandi wana samedi dimanche ye wana puru achio na mutuka ake kozongisa pa ya leki bango mibale kaka ndenge moko ba comportement kaka ndenge moko mama na limbaki pe kovanda pa ya ndako ya mwana nanga ya mobali na bisi mwana nanga mobali nga alobi te papa ekoki na vande pa na mwa mikolo eleki ebele kende kotika nga ndenge batikaka bato na foyer na kende kovivre na nga na foyer ondire mwana na nga mobali eloko bandeki kozela kaka yango wana mama moni bongo abie kende otika nga na foyer na moni ke mwana na nga mobali azaki na bolingo ya mama akoya kobenga na nga na ndako na ye te
Mettons on a besoin que na foyer yango eloko bande kozela ake kotikanga na foyer mama na kati ya mboko ya France nazo vanda na foyer mena na bana basi mibale na kati ya foyer sozo sola na ba jeune na bano baza kuna mama yuza na bana oui naza na bana ya basi mibale na mwana mobali moko na opesa bango lisolo ke ninge nazawa bana nanga basi na banda kuna ba balinga ngai te batikanga pa mwana nga mobali bato bazo kamwa. Donc bana ba préféré ba sundola mama na bango akendo vanda pa petit frère na bango mais bango bazala libre po basala nini makambo ya mibali na bango po bazala mibali na ndako te babala te baboti welinga bakoko me babala na bango te makambo za kolobeza na nzela vraiment ya solo sikoyo oyo nga bameli ya nit na yo kobetela bino sete ezali kambo ya kosundola baboti kosundola ba parents yango ndio tokosola lelo. Mama aza précieuse mama azala ka moko soki oyebi ko obengisa mama na poto fozo ba disposition nyonso ovanda na mama tango boti mwana mama botaka mwana po akola salisa ye ndenge bayembi bayembaka n'est-ce pas bongo te mama botaka mwana po akola salisa ye pona nini ye mama nzemo za sundene ngai mikolo vraiment banzembo ezokima ngai na baki mikolo fona kota studio batianga to banzembo ezokime mama yo kichase tondande makambo bakoluka nzate ya mwana moto po badanenenene po asamba mama nzembo nangi ezokima nga penza moto oyo banzembo yametelanga papa dede wakana soko okanisi nzembo oyebisanga po matiti nango lese nzembo na nimi teka ye bien matiti kuta nzembo ya marika miya kokoyeba. Mama lobi ke bana basi baboya ye na ndako bakenda kotike pa ya mwana mobali me ye pe tanke mama alobi mama naza mwasi tango mwana nga mobali ozomona mwana mobali azosala ba effort poto vanda bientôt za malamu mwasi pe bokilo abanda pe kosala ba effort mais tout ke pa etozonga pa naza bokilo eza soni komona ke bana na ngai moko mameli ya nitu basundoli ngai na maboko ya mwana mobali na vanda na mwana mobali na mwasi neme bango bazalika na kati ya mboka ya France mosu ba mama bokilo bazakaki azoyina mwasi ya mwana to bayina basi ya bana apartika ya basemeki tokoyembela bino kaka bandeko ya basi yo balingaka basi ya bandeko ya mibali te pona nini yo ezalaka nini bandeko basi balinga basi bandeko mibali te mama alobi abi mama ile nini tu bana nanga moko baboyinga ba préférer na vanda et pas ndeko na bango ya mobali tina mukolo na zebisa mwana nga ke mwana nga kende kotikanga na foyer na vanda ko ba mama musu ba vanda kana ba na foyer ozomona kiloko ka mwana zela ki yango wana mwana zunga ki kotikanga na foyer mama na koma kovanda na foyer donc ndenge naza boye mama ti lelo ngai na vanda aka na foyer mais naza na bana nanga awa donc makambo ozoloba eza na nzela yango na ye koyebisa bandeko na biso ya basi oyo babengisaka bamama na poto ntango ozobengisa mama na poto kozwa charge ya mama te okende kopesa ndeko na mobali mpo mwasi ya ndeko na onde asouffrir non mama oyo alobi ke bana nanga moko baboyanga mama ndenge naza boye navandaka na foyer navandeke pa mwana mobali na lembi mama bongaka vanda na bana ne bozo solola ta mwa masolo ndenge za donc batikanga na foyer mama yango na nazopesa conseil na bandeko soki okobengisa mama zwa ba disposition ndenge nini kovanda na mama en plus ba mama na biso nde babotaka biso boyo soko bengisi mama aya kovanda na yo na poto mais vanda na mama bokola mama zala na mama abi mameli kaka ndenge olobi ke mama na kotaka hôpital bana na bazokende tike biloko te mama eloko lobi eza na nzela mama ngai moko na mona kayango mama na ngai na mona kayango komona mwana nga mobali kutu ndenge na sina bimana ndako atika ngai na foyer mwa komitungisa na mwana kuta mobali alekaka mingi koya kotala nga mama par rapport ya bana basi mwana mobali mutasa ke fort kutu ya koya par rapport à bana basi donc na vivaka mundie mama moko na bana te menaza na bana balinga na banda kuna bango te yango wana bandeko bobengisaka ba mama bozobengisa ba papa bobengisa ba parents il faut qu'on s'organiser bozala organiser bikende na obengisa mama na ngabo eza po na vanda na boko ya pese ngoti soko za mama na yo olongoli mama na mboka Afrique kuna oyi na mama na poto me bokola mama zosko mama tang ba mama ta bakolaka bakoma lokola bana ekomaka bana nde bakoma ko gérer la ba mama okomona mwana asa koli
mama pe akoli mama komi lokola mwana ye bandi kosokipe sikoyo na mama kosokipe na mama kosombela mama bilamba kolatisa mama kolambela mama musala oyo mama asalaka ntango mwana azalaka nanu bebe ntango mwana akolaka musala oyo bamama basalaka soki baboti bana baza babebe eza musala oyo bana pe soki bakoli il faut bazongisa sincere bazongisela yango baparent bazongisela pe baparent na bango ascenseur wana mama soko akoli pona nini mama so aboti mwana apesi ndo ya mama abandobe kaka mama oh mama na ngai soki apesi ndo ya papa oh papa na ngai soki mama akoli bino sikoyo il faut bozo soin ya mama bobanda kosokipe na mama kotika charge ya mama na bana ya bato mususu ya malamu te kotika charge ya ba mama na babokilo ce n'est pas bien po bokilo azaka bokilo mama na bina za mwasi nazo comprendre mwasi ya mwana nga omwa lelo aza imera mabele bia nazo comprendre parce que ndako ezaka ya mobali te ndako ezalaka ya mwasi mutu oyo ya dirigeaka ndako ezalaka mwasi ezaka mobali te mwasi soko alobi oui soko alobi non mais quand même longonya na bokilo nanga pona vandaki epa na epanda 8 mois na vandaki na ndako ya mwana nga mobali mais bana na nga ya basi baboyi kozwanga na ki ko se retrouver na foyer po na mona ke mwana nanga na mobali na mwasi na ndako nde koma kite na mona kifuna bima na mona na komi ko tia bango kaka nde tozabo e mama na koma na foyer na vanda kana nga na foyer o on dirait naza na ba basi te mwana nanga mobali kutu mutalika kwa ko talanga bango kutu ba pese mutuka na kindumba nde mama na lobi mama la bitango kala ba papa nde babane okende kobota bibota boto na poto échanger comment nde basi ba koma kobota bibota par rapport ya tango kala ndenge zalaka okomona mwana papa na nani Antoine omona mwana papa na nani Jérémie okomona mwana papa na nani Marc okomona mwana papa na nani Jacob barole mingi échanger na poto yango la bandeko na ye kosola na bino ko expliquer na bino bandeko na biso ya basi bino ba eboza makanisi tango muso bingisa no mama te soko yebi ko kobokola mama na ndako na yo te soki mama ye zwa mama kende na yembala moko tia na foyer avant na foyer mais ko bengisa mama te pozwa mama oya kotika ye pandeko na mobali po mwasi ndeko na banda ko s'occuper na mama na ndenge ya nkopo o nuire na mwasi ndeko na yo o chaka mwasi ndeko na okaka ya malamu te ce n'est pas bien mama lobika ndingo zolo baba ko benga mama ki musala ye mwasi ye bokile ngo ki musala lambela kiyo oka ngai peso kande matina bi kasi yo ya ko lambati pourquoi ka ye mutu falamba yoko ya ko lambate soki baleki wana mukolana na bakuti atana na cuisine ba mama ndingo zolo mabwe bongo ye mwasi amwana yo ko lambate yango boni bo yo lambeli mama te ndini mama wala mama lobi mama bilamba na bino ya poto oyo bocha kibe mabe bocha boye mabe biso tango tokola ko lamba na biso mwa pilipili ka na mwa mungwa ekokaki na wana bilo ya kolia essentiel ka kozele kaka osa mwa pilipili ekokaki na ngo biso mibino le boza bilamba ko chabo biso tokola ki ndenge wana te biso tokola ki ozi mwa mbisi ya mai osikoli yango malamu okanye na wana kati liboke oche mwa mungo oche mwa pilipili mwa litungulu muke sali mwa liboke na yo pilipili na kaka sanini elesa yo lelo ko lambe koma nango moderniser e koma na ndenge na bino tango mususu nga mama na posa kolia ndenge ngala lingeli soki par hasard lekena kutinga na olamba etumbe komi problème mama so lambe bon yo vandi otano ka télévision muko musu na ka télévision ngambi avant ta télévision te point naza pe mwana batuti tika ngala lamba biloko na ngai et voilà bande ko na ko umela mingi tina ngapisa moko ali solo ya mama ya biso oyo ye moko abengi ndenge bana ne moko ya basi basundoli ba kende ko tike pa mwana mobali mama tali mo habite mwasi ya mwana asu malamu te na ndako naza mwasi naza ba mama ya mitema mabe te mama milongoli na motema mabe ndenge na biki ya mitema mabe baza ya mitema malamu pe baza mama milongoli na abinazali na linia ba mama ya mitema mabe te naza mwasi na yebi libala ndenge zalaka kaka ningolo bake soko tungisi mwasi ndeko na moi to tungisi mwasi ya mwana naona moi na butu kuna okangala mwana no makolo ezaka ndenge wana naza mwasi na yebi ningelaka akokanga makolo ako servir ye malamu te pona nini po aza l'aise te kaka ningo mama za kama ele mwana nga olobi butu babongisa ngo deja na moi soki na moi passer journée kitoko na butu pe kuna na itando kuna na lieu sacré boko passer pe nuit kitoko soki deja moi na bino journée na bino passer mabe mais nuit na bino pe kozala mabe nuit kozala malamu te ndenge naza bwana koma mutu afoye mama
na koma kovanda na foyer on dirait naza na bana basi te on dirait naza na bana basi te mama oya mobali nde namonaka régulièrement par rapport ya oyo ya basi alors bandeko yango toza koloba toza kobeta sete mikolo oyo nyonso ke kotika basi ya bandeko na bino tranquille soki bomoni ke boza na bamama oza na mama anio aza awa bokola mama koza charge no tikela yango mwana ya moninga te parce que basi ya bandeko na bino baza pe na ba oya bango bamama ndenge tokoloba tokita to mata mwasi ya ndeko noso asombi 10 père akopesa mama na ye 7 akopesa mama bokilo 3 eza bongo c'est naturel muta ko changer ngo azate ezalaka ndenge wana akotala napesa bango 5 ata soki mobali muta pesa ki moke ke somba bilambo pesa ba mama somba 10 père akopesa mama oya bote 6 akopesa mama mobali 4 c'est naturel eza ndenge wana muta ko changer ngo azate eza moko ke napesa bango ka 5 mais soki peut-être to tali ndenge ezalaka napesa mama na nga 6 ya kozwa kaka encore tout bokilo na nga obandelo kila pe bokilo ba raison yi yokutaza ba pesa pa ndima te akozwa ka 3 c'est on a opesa mama ezaka na ndenge wana depuis la nuit de temps esalama bongo moi ba exception ezanga ate exception ezalaka mais normalement ezaka na bongo yango wana na kosenga na bandeko toyeba kozwa soin ya ba parents toyeba kozwa soin ya ba mama na biso na ba papa na biso soko yebike mama na yo bengisa ye azaka na mboka poto eza kute sengoza ya moboti yana batu musu bazana ba parente yana batu musu sozo soki mama na nga zalaki na nga na sombela eloko oyo soki mama zalaki na nga na sala boy bongo ba bino obozana na ba mama ba na bomo itango bakindaka bakinda libela mutu tango akufa kakenda libela azonga lisusu te chaque seconde est précieux dans la vie yango wana soko yebi ki ba parents bazali ozana mama obengisa mama na poto ozo soin ya mama s'occuper na mama yeba kolambela mama yeba kosombela mama mo elamba yeba komema mama na salon de coiffure basale suki yeba komema mama epa ya chinois basale mo manzaka parce que ça mo ba instanka ya suka o ba mama ba ivana ba na bango mama a vivre bonheur ya bana nae surtout bana basi moi mobala okanga mama suki te moi na mobala komema mama na salon te moi sina memaka mama na salon de coiffure babungisa mama elongi babungisa mama suki asomela mama elamba ozui mama meme mama pa tailleur batongela ye siko suki yo moko mwana mwasi oza kosokipe na mama na yo te sikoyo kanisi nde mwasi ande konda kosokipe na mama oyo aboti koleka yo moko tikolo mama ozo kosokipe na mama na yo te ebongo mwasi ande kona yo yenda kosokipe na mama koleka yo moko kolo mama et puis faut boye bakango ke ezala pe basi yango ya mabala basi ya bandeko batalaka pe ba comportement ndenge nini comportement na bino vis-à-vis na ba parents na bino eza ndenge nini ndenge yo zozo la mama sozo pesa mwasi mama na bino respect yeba ke mwasi ya basi ya bandeko pe babanda kopesa pe mama respect soki pe boza bano bokatelaka mama mangala bo respectera te mwasi ndeko pa okenda ngo ndenge wana ba ebane mutu ba respectera ete bonga na koma muumbu na ye ngana koza pe esclave na ete les ndenge wana bandeko il faut boyer baka kosala la part des choses voilà et le ngana sona bino kaka yango wana ici c'était votre deuxième maman Elianitou kandira baki Dieu vous bénisse God bless you Mungu anubariki tatanza mkalsa kumuna nzamba nibeshnet bana betumons mama na banzo sepeli olobaki ke mama pesa moi conseil bandeko no ba yokopo ba mama mingi bana ba situation oyo bana ba bwaki sa bango ba tika na bango ba foyer ba kende ko souffrir ba mama bongo baza vraiment ebele alors ba kolo ba mama bo revoir la situation entre les enfants et les parents. C'est très important. Bible lobby, honore ton père et ta mère, c'est ainsi que tu vivras longtemps. Bon week-end à tout le monde. Bye bye.